Merci beaucoup, vous avez compris, nous sommes en direct et l'ambiance, vous devez parfois vivre cette ambiance que nous vivons ensemble, ici, en direct. Après, bien sûr, avoir visionné cette image, vous avez compris, signature du contrat Ferregola Jules Sana pour une production, pour une tournée en général, parce que ça sera toute une tournée, pas juste une production, une tournée. Et pour ça, nous avons pu vous proposer les images. Ils sont parmi nous. On va les écouter d'abord à travers cette merveilleuse chanson, Échappé, Matadien, Charlie Solo, et pourquoi pas, Garçon Plaisir. Mais toi, Yokana, on m'a manqué. Là, quand on a évité vos titres mini. Charlie, Mema Bissoko. Président Jean-C. Kabea. Akufa labi mema matematique langa tanzoto nafana nango chute nga mikolo na vi nokitela kokufa valache mama bila moi préféré bala nango mokuwe bila souci sima na elia nzoto na ngai eliaka ngai moke moke eliaka ngai damo namo Chéri nanga no keto petit, chéri nanga no keto d'amour, comme isango esika nalingaka yo. Na moto ya makasi, bolingo ebeti beti ngai, bolingo ebangi bake nanga te soni. La grande H, Hélène Kalé. Ngai moto ya makasi bolingo ebeti beti ngai bolingo ebangi pake na ngai te soni tela ya bolingo ekomio matrete ngai nasengi sika kobata masusi nani akopesanga lisusu ya jansi ansika naleli mama eshapalaka Je suis Motayamo, Papa Melina, Papa Taliane, Otali biso na mosika, moni biso na platea, Mama Biakaye, Hélène Kalema, 4 coins canal. Ici c'est la mystère, visa pona Papa Satiae, Chapaleli, mon bébé. Mon bébé. Jean-C. Kabea, le vieux, le président, Karim Soukam, le vilain type. Entre ciel et terre, on connaît pas la mounangaye. Raka, on est mal à l'ennemi. On a dit sentiment bye. Bye. Ils sont là et c'est signé le groupe Ferregola qui vient de toute une tournée. Merci Charlie, merci Échappé, merci Matadien. Avant tout, je peux saluer nos paroles. On a quand même confirmé sous programme tout à l'heure avec Garçon Plaisir. Bon dimanche, ça va? Ouais, merci vraiment Maman Nabianka, merci à l'équipe TVSN, Ndenge vraiment et Ambibiso dimanche lelo. Je remercie vraiment ba Gaulois auto bazota la biso vraiment na minute yo. PCP Mbote vraiment et pas patron l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Niance. Mister Lova, PC Bambote Sikaza na résidence. Information beaucoup plus c'est ça qui sur producteur Nabiso Ayaki Nakati ya Kinshasa Awa de signer quelques contrats autres qui Bongo, Tanzanie, Kenya, Dubaï donc ça qui vraiment ba contrat à Makambo bana ya Kenya bana ya Dubaï balela qui vraiment il faut l'artiste Jésus de Nias à Kendeli Suskola Musa musique ba côté wana yango wana vraiment le 26 novembre tout ça Bongo Nakati ya Tanzanie. On est à bongo soirée de gala avec l'artiste Jésus de Niance, Mister Lova. Après, on a le 2 décembre, tout ça bongo na kati ya Kenya sur demande ya ba maman balela ki moi trop banda to kinda to betara concert wana ya $1000. Et c'est le mois temps to kinda sous côté kunate balela ki vraiment orchestre kinda ki wana et ça ki moi bampiaka et senga ki faut artiste oyo ya makasi oyo ko ki ko ya po azongi c'est la producteur bambongo wana o news tout sala ki bampiaka wana. Yango baponaki l'artiste Jésus de Niance, Mister Lova, toujours kindi wana vraiment pour na sepelisa ba maman le 2 décembre tout ça wana. Après wana le 4 décembre tout ça bongo na kati ya Dubaï, ceux qui outi Dubaï sikoyo. Après wana total Cisco Mando qui côté à Angola tout ça bongo le 4 et le 5
Le 5 novembre, nous avons à Luanda. Na mboka ya héritier mvoma mutu ya makambu. Nous avons 15 concerts autour beta na kati ya Luanda. On a donc bana Luanda na minutes oyo. Vous êtes vraiment l'artiste Jésus Deniance, vous êtes la Rhys Matadien, vous êtes la Charlie Solo, vous êtes la musicien Bino Tubolingara. Donc tozo yawana tozo ya kosala makambu na kati ya Angola. Angola ba bengi biso ba sibisa ya Angola la mer. Héritier mvoma mutu ya makambu na minutes oyo. Amati déjà ba pano ba koti wana donc mouvement tozo ya wana pour na kosala makambu. À part ça vraiment donc patron na biso Asa vraiment en plein studio, Azo Salaraka, album des albums, album le plus sollicité, album le au peuple congolais, peuple africain, Baza Kozela. Qu'est-ce que j'avais dit, et ça album Yamakambo, Hélène Kalema, Maman Nabianka, ma fanatique na biso to bolingara biso bose la disque au jour ekobima pour mon Makambo to salina kata disque au. Quant à moi vraiment pour na Kozalaka, bref pour na Kozala Mbala Moro, ba mi seba sa maramna bango, la pestimbo te pas héritier en forme congolaise, venant le véritable code mondial Yaoudi Moucheni, beaucoup sali saraba kata kata honorable Séraphin Bongo, Eric Eise $10,000 Obama, il veut tembi à Zanotti, Bruno Lubi Kambon, ya Solo Mbongo, ya Popre. Merci beaucoup, garçon plaisir. N'a profité pour les sous Balobi. Espace à Souka, Ezaïo, héritier Mvoama. Bon dimanche, héritier Mvoama. Pour avoir la biso depuis Luanda, ils a toujours plaisir. Alors, Charlie Solo, comme c'est biso, ça fait plaisir, hein, Bonnie, ça va. Elle de la Solga, c'est-à-dire l'artiste quasiment fait le grand prêtre. Le grand prêtre, non, elle de la Solga, des fois, nous sommes au de Bimiboué. Nous sommes dans un grand bagarre. Donc, nous sommes Bimiboué, c'est que Teresa Goyinda. Donc, j'espère qu'il y a un moment qui fallait que tout y a pour que tout le monde ait un ça dit tout le belato peut se l'amener que ça. En tout cas, c'est un plaisir. Charlie Solo, autour de l'Issousou. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça les salami à bien. En tout cas, nous sommes impeccable. C'est pourquoi les loyaux, je suis le seul et l'unique soliste. C'est-à-dire qu'il vous dépose de déshydratat des partitions noires. On les a bien signés, fait les mots-là. De déshydratat, c'est-à-dire l'unique et le seul soliste qui vous dépose de déshydratat des partitions noires. Ah bon? On les a grâce à mon temps. Grand prêtre, donc, elle est de la Solga. Merci beaucoup, Charlie Solo. Ça dit Nami Orengonkyo. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah ouais. Donc je sais que les boss, ils n'ont pas là autant là. Donc, ils ont dit dans ma vie. C'était ça comme message. Non, non. Merci beaucoup, Charlie. Alors, échappé. Dernièrement, tu as dit que Ferrigo là. Alors, il va voir le roi Abino. Il arrive à grandeur, il va voir mon roi. Et puis, les Allemands sont trop tels. Oui, les lots. Mais bien qu'à les lots. Batbaoye Mame sur ses athées. Nous avons un grand prêtre, Bakala Diakouba, paix à son âme. Na sala transfert moi ya cher. On dit pas moto à Ebi, dans le moins na question pas moto à Ebi. Parce que place na kenda ce qu'on me fungama ouverture mba mo ya danger ya dégâts. Pour venir mo bobé kalaté. Batba def sanga litoy, ba prêter nga bena litoy, parce qu'on appelle ça bon mo bobé. Makambo ba ozela bena do kala ba bitege o ngane muna sugisi banzembo te banzembo ebeta nango mais ba pesa nga pe espace na na mobobe on a emeli ve nanga rogendo ngale colonisateur ba yo ka fait Janis sita na kati Paul Wemba Paul Mutu existe là les mystérieux ba gloire ntsai ba papicho matendele ba bega ndongo mera bianka pe na kati bon jina pe me fe na kati oh ba visa pona na kati c'est pas possible Vasco Madala na kati ben retient vraiment ba fiston gas ba tout ba mondele na populaire na Luanda kala te to koma de Luanda ngoto zala na poto bushango susu na so na kasi na sengo baxela nga papi Messi na Mandela Mukonda batu moko très très bien trop mystique trop là va transfert bon ya cher merci beaucoup échappé alors Matadia Nabi Elvis Bonzale Pembe toujours Pembe partout alors t'as la biso message des message ça na bana kimba na mona c'est parce que Nabi Michel tala makana ndenga nyama et na yeba rasus na bosa na moto première fois na yawa idala kuna présenter watu bokana na tala kumona tante Charlie soko kumbana na on eza porter bonheur dans la pandi likolo quoi au lieu ça là c'est loko ça va bi président Jessica Bernard na musika na vice ministre ça petit c'est boya na leli molingo nanga olele singa mingi na butu désolé olele singa mingi na pleurer apeta balo fenanga ya kamingi mingi na butu bébé fungola nata
obomelinga nini sheri fungola na moni olapelinga nini na rosi matata na rosi eloko oyo esalanga plaisir komona na Atlantique bato bakanga bato ebomana mabala yango nde la force artiste oui Charlie to la vérité soki na YouTube obeti lisi matade omona ba image donc parla na mona ba moteur pour le padre moto asalinga parce que j'ai été éternué humilié na ba façon tout et ya zwanga pesanga lengi mokili petenga kana moment donc nanga na profiter ko pese mbote l'impérateur na bo pété yanga bandeko loka ba vie nanga lokola président papi divingé na kata France papi divingé na pesa bambote belé registre qui bambote belé et ba tout bolanda nga do bambote belé hein Zidane Matondo de tous les temps artiste et belé moi bazali mana moi na lo bango ça fait contenir attends mingi studio toi na studio parce que la fois passée c'était le bébé qui avec le là et là parce que tout on gagne na parce que mi tout na la lesa ba tout redécouvrir. Et oui, le plaisir et le bonheur des artistes, c'est quand ils nous emportent avec leur merveilleuse voix. Et je crois que je vous donne aussi ce plaisir parce que vous l'avez ressenti. Un grand merci parce que vous êtes branchés. Nous allons poursuivre dans cette émission. Merci au groupe Ferregola et bien sûr à la suivre plus d'informations dimanche prochain. Alors, ils sont branchés, ils sont nombreux. Bazé Belé, Bavandi, Barotala. Et j'ignore un tamami. Ah, bon dimanche. Junior Antamami Yebisa Nelly Loleka original Yalibela. Le groupe GMM qui vous offre cette émission. Cette fois-ci, c'est parti encore en musique, encore avec des artistes, encore avec des chanteurs de rêve qui vont vous emporter. Cette fois, on va faire un tour du côté du groupe Fabregas. Emportez-nous en musique. Guitare, c'est parti. nalelilelile avana kalcha motema natangisi binzoli avana kene mboka bawa nazokufa naliwa ya maite nazozika na moto ya volcan tesimeya mosinondo Tomiboma, te pana nieza solution ya bien Poko vivre nga mweza lisusu na tina te moto na lingaki ya kena ye Jeli magaliza la mangazangelanga Katantima na komi na bapase ebele Ezo sena sepululu na alitanga ya maia miso ya mulu Adukende bondaga muma tenzaka nepotes Mama maya kwanga na babu longe Bazalaka na postara Kasi ya nzambe ya moninga iziro Pour apaiser motema Pour apaiser motema Pour apaiser motema Yannick Makangila Vraiment Vana kinemboka bawa Nazokufa Naliwa ya maite Nazozika Na moto ya volcan tesimeyo Zame yo moko omona papa Nale simeyo Musina no ngai Ogi ngata mawate Maoli wangana ye Ezanga magamwa Zame yeme Atala nini Rozana nadiso Na bolingo Patrick Elina Bolingo eza lokola nyongwa bangi matiti Nakobango kuma na leta nogi bakanga yo moko Magila lole molanga moko na bango mela mboni ni joki na boki to iseke mwanoze Tabita na demancha kamele yo na ye Richesse eleki ba matière première ya mboka Congo Edelaka yo bebe la ngai Mema tena kebula Nzoto ya mbamu Molimo na nga etikala Kodore yo Tongo midi pokuanga C'est adoration Pasteur Iki Muzembo Elmani tu David Lutete Gaucho Gizo Yaba Meleno Nguba Alia Merci pour son cantate Maramoyo. Ça va Gina PMF? Ouais maman la biaka yozo mona rat. So la qui ça ne va pas au mona. Chaque année, chaque jour, nous avons 1 kilo de plus. 1 kilo de plus. C'est le maestro Ali. C'est au Bolia bien. Maestro Ali, donc avant la bande, vraiment, ma fan tout bazolanda biso bambote na bino pi na pesi na patron na boss na les maîtres de la musique africaine. Papa it pas grand na moto na lumbe moto na lampa dans les métiers noirs.
donc napesi bambote bene bi kazola na so mon ngala yawa ngala yawa opesa message ngala yawa opesa message donc tu arrêter qui activité parce que maître autant que perdre oncle paternel là donc fabriquer ça pour faire oncle paternel là et on doit arrêter qui activité nous sommet semaine déjà toujours banda oyo toujours ngeli ba activité tout donc mardi mercredi toujours na carte résidence dans ma campagne rep police et puis vendredi toujours une place toujours répétera ex grand boulot mais espace kawana diagonale acheter baso na monana na mwamba mo DJ Franck l'esclave du travail acheter mbala PC bambote le vendredi toujours mais ce que moninga maman la Bianca au moniteur on ndoko ya na biso antidote na poison rendez-vous na bafle Sibir et qui va mastering bien ba son bien ba minutage bien ce que tinda qui TV tango to teli bango mo pepe ba qui clip pembe ba au film to ninzo ke za ki avant mais ba film ezoya maestro la bananga Gina le bana bango que ils sont punis par mon talent. Donc, parole du maître, ouais, ils sont punis par son talent. Donc, au moins, tant qu'il y a ça, la médecine est à tâtonner. Il y a un moment, Nicolas est en mode d'avion. Ce moment, tout le monde t'es pas. C'est que nous, si tu es en mode d'avion, on le coupe partout aux autres. Ouais, donc, il y a un clip d'avenir, si il y a une autopsie, il y a Ben Dolce, Zobima, Volcan, place pour moi, Gisclar Zanotti, les plus beaux du groupe, au monde, Matera, pour d'abord, on a 10 matchs. Donc, au monde, on a clip et Zobima Kalaming, donc, chaque vendredi, tu as un espace. Et puis, notre website, nous avons un mode d'avion. Mode d'avion. Merci pour finir, maman la Bianca, David Doutete Gaucho. Et puis mon vieux Bruno Lubika en direct à États-Unis d'Amérique, na robot sanitaire Nicolas Onyenze. Et puis Fisto Kimbuta, talaka batambongo na ozana bango mikolo. Fisto Kimbuta, Dixon Ledia, Olivier Ikote. Donc ça dit na PCP bureau na biso mobimba. On commence par notre CG Yves Mbouyulu. Ti bango nyoso ya PCP bambote. Et puis mon artiste Android. Tatiana Cruz, Mibal. Merci beaucoup. Alors, Materazzi, c'est vrai que cette fois-ci, tu as vraiment la poste à tout déguster. Mamelen, un maestro Ebisinga, TV, Fouem Barafa. Kolobaku, tu te poses par rapport. Unité centrale, moté manangayo. Dans mon cœur, tous les drapeaux, ils ont pépa. Zalana, ngaloko la moto konye, tiens comme un potoulou. Ngana, manato zapere, j'ai mal alimentaire, mon côté. Pongana capola, yona, bango del pirlo. Ada, ni meva bazala, qui assure sa moune. Kala bazala, kawa pipa, comme yo tourne la yomo. Chilo, moli, chobi, kalo. Frank Moussou, trois fois chinois, marizengoy. Giscard Mabiala, alléluia, del Pirlo Mourinho, mwana mama Aliana, le kia di Diston, Yayana Saint James. Meilleur vocal de l'année. Ouais. Talamo panzelongo la kie pananga. Oh, yangonde komi rebelle, Zambé, oh Dieu le Père. Ma benini nasali po bébé nanga alela bébé to flan et pa yozali yo kanisaka pe obanza kanga awa bolingo et komi yako kandole komi yako dioko le komi yako benda na Diego kitomi mon vieux Moïse Atembon attention na love nanga na kotomboka Christian de Corneille souriant Zembele ya Jano binanu boss Tchétché Lissele ya 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 juste là. Ça va. Volcan. Ya, ça la na volcan. Comment attendez. Adadete boda gambo matenda na gane potas mama maya kwanga na babulonge adalakana posta wo kazi ya zambe amoni ngai zero pour apaiser
Pour apaiser mon thème, Yannick Makangila vraiment ba mal pété naïe. Derete kalonji nanga. Derete kalonji nanga. Et le bon le batteur, alors Jonathan il y a le biga na guitare. Jonathan. Ricardo ngana. On le mignon on le ba ezaka dana betaki. Betaki ngo beta depuis na sisio beta. Non depuis l'homme de première titre à 36e titre on va betaki. Donc là on a souci les zaina long là qui va comme mercenaire na musique au Congo. Guitare c'est moi poto na beta. Puis na 6e na beta tout chanteur Android na biso. Ah. Ricardo ngana nga le no bate. Na sota. Mario Rane na yemba. Ils ont mérité qu'on remplace Messieurs Franklin. N'habillé à $100, mon amour. Pas beauté na éthique à la de génération en génération. Une minute ya vinanga aïe. Elle qui moto a gagné 1 million na j'ai concours Chanel Bobois Talakutu bébé ndenge na nyokwami Pierrette manga bilamba Kevin Kaembe ya Kofidi tout sec Didi Fin Johnny Donnel Nzoka mon bébé tout flamant. Salut boulotte mon boulot Dizamboka. Merci beaucoup pour ça au KTAT. Na moni ko malin trésor ba télémel ba lui non. The time is money. Merci beaucoup. Donc ils ont un mot d'avion mais quant à moi pour finir, c'est lui kaka millionnaire en dollars, Gaucho David Lutete, Souria Nzembele et puis moi ça n'a Arsène moi dit bana tout ya Mbanza Lemba. On a bino yo 10 match. Merci beaucoup. Merci na botali ngai et pas ya Weston et Chimvundu. Weston Chimvundu, bon dimanche et merci aux hôtels à la femme du patron, ils ont toujours plaisir na elengi. Parlons maintenant de Papi Messi, de Mandela Mukonda, de Toyo Kalamba artiste. Avant Koloba, eux, c'est le groupe de Didier Lacoste, le Loubaï, deux seulement. Yannick Dido, Michigan, Toyo Kalamba. Papi Messi, associé à Mandela Mukonda. Si. Esengele kinga na komi amoureux joyeuse Papi Messi. Atala lete kashishoki na kanisho shalingwanga Mandela Mukonda Joël Chibangu. Is good chérie, n'arrête pas. Wananga komakae lokola kizengi. Joël Chibangu est doux et si fragile. Yoba le premier na motema pena misomanga. Esengele kinga na komi amoureux joyeuse Papi Messi. Atala lete kashishoki na kanisho jaliwanga Mandela Joshila Mandela Mukonda. Is good chérie, n'arrête pas. Wananga komakae lokola kizengi. Joël Chibangu est doux et si fragile. Yoba le premier na motema pena misomanga. Merci beaucoup Yannick Dido, merci à toi. Babobar, basalade, j'en peux plus dans ma vie. Barambobar, Papi Messi, j'en peux plus dans ma vie. Les histoires à côté, même pas non plus. Na lembi na baye. Bana kalema kenda dige finanga rekoma mitelengalo. Na bolingo te sayoro. Papi Messi, na lukapa Mandela Mukonda. Ah merde. C'est toi mon consolateur, mon amour. Papi Messi, c'est toi mon consolateur, mon amour. C'est toi mon consolateur, mon amour. Papi Messi. Mandela Mukonda, c'est toi mon consolateur, mon amour. Bonio betina bakaona bolingo tikino nga vide terre. Cercueil était comme un vide kasekunda makapamba teo. Papuku bakoka na bilongi kasi baza bande kuteo. Bolingo a Papi Messi komisa ngazoba. Ah, Maman Bianca. Non, Michigan. Suka pena. Directeur Pedro Malange a senti Marambo ndenge zalaka. Sans oublier Chaka Dombangi Dominique a senti. Jovens Bilele ya Christelle Kumbu maman na Christian V. Suka Rosaranate. Papi Messi abeti maboko na Mandela Mukonda. Donc, mais Maman Bianca, Michigan skizenga mon frère na Katomuke. Maman Bianca na ngala senga motion. Donc faut na longo l'appelle Ninette. Motion Maman Bianca.
parce que omoni ba Maradona baleka tango ba Maradona ezalaki papi Messi alukane diamant sero ni tati boni na mwana batamuki abimi na lelo aso salisa ba yani bindo aso salisa ba Hélène Kalema aso salisa ba famille abatu boko tele mutema mabe mama Bianca esalinga pasi na ebisa papi Messi to solo na téléphone azo lela kisinga yani bindo ngai tango na bandaki diamant na bandaki sero ni tati alors bato to ba banda diamant sero nita botika papi Messi Maradona tika papi Messi na Mandela Mukonda monsieur mama Bianca muto asomba diamant na pra bien na lukapa adresse yebana okoza nayo mukolo Maradona RCDK tika mwana batu papi Messi na fungoli misu pona papi Messi yanika yaka mabe ndenge na yaka mabe pona Didier Lacoste donc na minute na koti Britandela donc papi Messi azolanda na Mandela Mukonda oya koyaka kambangu todine o papi Messi alobi aleki na mutu te azana epe soki ndenge ni te mais ye aza celui qui touche papi Messi sera nul sans effet na komba Yesu parce que papi Messi azana mwana ya Nzambe yango moni mama Bianca bato tout po bazana mutema okaba lokola papi Messi Nzamba bakisela o mikolo le sambo mona sala di lobby même eza papi Messi Nzamba pambolo banguna to bazomeka papi Messi bazala confondu par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth biso tozabana Nzambe batikela biso papi Messi donc bon basala diamant sero nita biso zala raté merci beaucoup merci vraiment pour la bref mère yebika émission est en actualité donc na pesi programme na biso chaque mardi tous en coulisses je présente na biso je le salue Didier Lacoste na mama bita mafouini bazotala nga libanda bana ya Kepton excusez biso il fallait na mois où déjà le 20 tous à la côté kuna le excusez biso tous à la wana na mois prochain le 4 tous à Cape Town donc jeudi tous à na quai de marque na pesi banga michuri mama Hélène Kalema fait na ngachani sita nsunga putu banga michuri de Switzerland aller la mission na otro na pesi mbote na pesi papi Messi mbote Mandela Mukonda na pesi Junior Paka na Luanda mbote bébé Nioche merci beaucoup Yannick donc merci beaucoup Michigan merci ouais Hélène Kalema en tout cas ndoto na loto pour na papi Messi na Mandela Mukonda na solonga na mélodie quoi si yaka olongola lifelo kati ya motema na ngai papi Messi yaka e yaka waleve lifelo kati ya motema na ngai Mandela Mukonda yaka e ososi nyoto ruto kati ya motema tina cerveau na alingaka ya lokola mama alingaka bebe okandanga sumi wa aveglengo bwakinga pembeni ya ebale obstacle na ngeleki makasi amour. Merci beaucoup et on se retrouve le dimanche prochain avec plus de précision, plus de détails. Merci Nabaeba Rota Labisso. Je rappelle que cette émission vous est offerte par le groupe GNM, le groupe Grévy, Mati, Tafouti, la EFIS, 3 fois meilleur mécène, toujours partenaire de cette émission, 5 ans de sponsoring, qui dit mieux? Bon dimanche à lui, bon dimanche à maman Lily, et bon on a Pessimbo Mingi, na l'homme en biceps. Mandela, Mukonda, Payozali, merci à toi, Nabo Sanité, Yonde, l'homme au biceps, Mandama Seke, Mandama.